Saratola TV. C'est la nan. Obi soki nga pe nazaki na liste. Ndenge pe babengani. Déjà ngala ngana zaka monda pa. Saratola TV. Moni ngande na oloba boy. So nga pe na se retrouver na liste wana. Soka na eka na critiquer faire modèle à Milamini du jour babi Falim Tatindi. Falim Tatindi. On a le bango de Abanda Kishasa. Voilà. Saratola TV. Alors décision on est zoami na ba moment où ndé sengela kezwa matin. Trop bien. Buzo ba déjà banda qui na début. Enfin qui décision. Ils ont déjà. Ils allaient appliquer. Des hommes en retard. En retard. Oui. Ma baissé côté école. École. Ata baloba. Bata kofi. Baloba. Biso to fingara. Saratola TV. Bango. Fallait ça bénéficiaire, t'es. En quoi? De tout ce qu'ils ont fait. Non. Bango va bénéficiaire. Bango va bénéficier. Baké poto. Visibilité. Comment fali. Ba relation. Ba séjour. Ba billet d'avion. Ba hôtel. Donc bango va bénéficiaire. Voilà, ils sont le bénéficiaire. Mais, moto a ébi musala nae, batam busake le wazo bate. Saratola TV. Musa mayele, on a na musika ke tina e poto. Mutubola meminga. Muta meminga eza fali donc alors nyonso na ya malamu na ya mabeso e komel ba on a poto se fali. Fali. Mbote na biso ezalinga wabino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Scène Wave ezali masolo ya sika ekobongola makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Scène Wave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindela kabandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango bo télécharger application ya Sendwave et puis bo mona lolenge batindaka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. Confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarif accessible pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Saratola TV, la chaîne qui assure, Bonsoir Fali. Alors, mes meilleurs vœux pour cette année qui commence bientôt, l'année 2024. Mes vœux de prospérité, de santé, de beaucoup de succès. Je ne peux pas passer de cette année 2023 finissante à l'année 2024 sans m'acquitter de ce devoir de te présenter mes félicitations parce que tu l'as fait, tu l'avais dit,
1, 2, 3 pour des prestations à ces 3 années-là. Tu es une fierté pour la rumba congolaise, une fierté pour la RDC, une fierté aussi pour l'Afrique. Va de l'avant. Et je ne peux pas... Voilà, c'est-à-dire en 2024, tout va changer. Ma monionso, au fait comme il y a bien, au Zalaki, il y a ma fait comme il y a bien. Anti-valeurs, il faut basangara ba place boye, c'est bien. Il faut chasser les anti-valeurs, pembe n'y a pas valeur. Les artistes et musiciens, oh lelo baza ba monument, oh lelo bazali ko représenter valablement notre musique partout dans le monde. Bozali sous bateau, boyi ko zalara pembe n'y a batu, y a ba anti-valeur te. Une personne où il a réfléchi sa raté avant il y a quoi injurier, Moutou Azali plus âgé que sa maman, Azali plus âgé que son papa, Azali plus âgé que son grand frère, sa grande soeur. Alors faut se désabonner na batalo lengue wana. Alors et ça linga plaisir comme on a que une personne, il y a 3e génération qui est notre vieux Jossar Nyokalongo, le président Yazaiko Langa Kolomboka. Je vais peut-être rappeler Nabana Oba Botami Naba 2000 ans, Naba 2005 que Jenabisonyo Kalongo a sala ba succès, Oyo Bate Belé Basala succès, Oba Mise Belé Basala ba succès. Aza tellement Moutumoko Linga Kotika na côté ya ba valeur. Ici d'abord ka Moutou ya Nyo Kalongo ya zo finga kofi. Ou bien moto ya nyokalonga ya zo finga ba wenge na bandenge moboy akoya peta chrétien na ndenga musique oui ba archive ezali ako chrétien na ndenga musique oui ba archive ezali mais ako finga na ndenge ya ndenge to mona ya siko teke non proche ya faire azo finga fali proche ya fali azo finga faire. Ce n'est pas intéressant. Merci beaucoup pour cette vidéo de notre grand frère, de notre papa vient Jossar Nyokalongo. Je me rappelle Ganzembo. Nazela kamwana kole akoma munene nazela kamwana kole. Ah ba série wana nzambe musique ezalaka bien. Musique ezalaka bien l'autre komi na ba série ba Josué ba Dave bo BBC musique. Saratola. Réaction ya vieux Nyos Nyokalongo. Pour na petit frère na Efali pour na ba exploit. Il y a 2023 pour na barena et puis pour na kokokisa makambo oyo prometa parce que l'artiste est belé ba prometa ba kokisa raté abia koki ko sala ba akoki ko présenter ba VT sans pourtant ko reconnaître bolam oyo leki naé a sali l'année 2023 dans la musique. Quand tu as regardé cette vidéo oyo ça l'a mis déjà ba 3-4 jours au saleli en analyse ni pe au comprendre vidéo wana na manière ni soit na sorti ni on comprendre vidéo là. Ah, papa donna. Bijou Boukani? Té. Non là t'as Louis Vuitton na papa. Ça. Oh, ça cher hein? Na hôtel ngo. Louis Vuitton. Excellent. Oh, ya solo Louis. Na bag na yango. Louis Vuitton na bag nga. Ah, ça va, félicitations. Félicitations. Faut là ta bijou. Tout le monde va venir biso ba quadre ba là ta ma bijou ba valoriser ba bijou. Ba kofiolo midi. Ah, nanenga ba bete hein. Kokomelanga tout est vanité té. Ah, ba biso. Toi lo ba tout est vanité aka na mbongo ebele. Té. Ba vanité de vanité. Muto lo ba vanité de vanité. Akomara de riche. Akomara na mbongo ebele. Allez, ayo otala kabi ya vanité de vanité. Donc on a des ananyoso. Voilà. Pardon, kokomelanga tout est vanité té. Po nga yo no za na nyoso té. Nga pe nazo luka nanu. Tout est vanité. Kokomelanga tout est vanité té. Ya bloka mukili oui, na lati bracelet nanga. Voilà, pona luka mbongo. Donc yo tango vendre nos otala ngozo finga na ba commentaire. Nga soye na siso sa l'émission na bandi ko benga ko bondela ba client ba sombi na juma bénéfice na ke na sombi bijou na bombo. Donc bonne année na bino, janvier là mon avis que janvier za rampiaka. Mais basio bateka ba kufa nzala te. Tala. Camarade na ngama wazoteka na zandu.
Azoteka nini Azonda? Azoteka ba bijoux. Très bien. Papa Dona. Abia kolongwa na ndako na ata na 1000 francs te maondia. Na mona ngo spectacle. OK. Ba période wana mpia ka bijoux likolo, bijoux eteka ma chère. Côté kezata. Exact. Sarah, malamu ndalinga férié te, na linga kutu na kezandu ata na tekite na olia. Mon temps to komi. Ti na ngeza ya rodefisa. Donc on descend de ati. Mapa ezoya ko defisa. Maki ya ko defisa. Donc yo mo ba tu na lelo melati bachelo map ki mwamba. Donc yo tondi na tongo kana ya ko defa. Na nzanga ndo te. Ti ngana donc chaque jour. Ti bacha miliki to fanta kaka yo. Akobengisa ta 5 invités au pia bango fanta ya nyongo a crédit. Sope midi. Et coquille. Ba ya otikelo bilo olia. Ya ko def. A crédit papa. Wana opesa ki ya tongo. Oh, na futini. Oh. Tout ça wana na sandu entre nous. Ya wa mère kuna ba ya ga minene eh? Baliaka ya kosakana te ba mama zandu nde ozomona bango wana ba makasi pesu na makelemba. Surtout, wa mutuma mazana 5 mitu. 5 mitu. Allez les premiers, allez les 8. Mutu asengi neti na bazandu wana neti shini boy. Mona mtasengi anga na ngana ke somba na sa conteneur ngana dia mtalibusu. Bali ba 10 000, ba 20 000, ba 30 000 pe baza, ba 50 000 pe baza. Ngana teka na zandu te mena kota makelemba na zandu. Arlette cite code PIN. Saluta. Yepe mama makelemba. Te na besi Arlette cite code PIN, na besi muta. Wana mbangai. Arlette. Code PIN. Code money. Usually be la code PIN ngala ostega code money. Te ngala na besi ka mutu mbote. Te kane on a ici Arlette Sita. Code money. OK. Donc au mona que batu ba oluka mbongo. Très bien. Ngande yo ya aussi salabino na oluka mbongo. Donc na vie il y a un temps pour tout. Tant ya yo tala Sarah tous les ans mais zora pe temps pe pour na vie na yo ke de na zabo ifuna bandata oteka mai na bandata oteka mapa na bandata oteka loko moko yango na monitor benga bino ba mama boya na formation où vous a débuté du 15 au 18 février na Kishasa awa vous allez communiquer inscription à $10 et na $10 il y a pas pour s'inscrire dans l'académie Sarah Tola inscription $10 et puis bah frais de participation pour la bandeko boali banda tout ça na Zoom bandeko bana Kishasa tout ça na plateau donc boza invité hein na kabela bino ka matière te maintenant kabela bino pe vie ndeni noko lukambongo. Non mais Sarah Tola franchement en parlant de ça souvent na la motivation na yo. Okay. Tu vois kokuta na batu o baza ba influenceur ba influenceuse et à un moment il laisse tout pour na motiver batu o ba landaka ba lukaka ce n'est pas donné à n'importe qui. Tout le monde a plusieurs influenceurs influenceuses awa ba motiver rater. Ta motiver te yo la soka sombisa caché. Voilà, mais akola ki sa ote comment yo poko okobanda ko somba pesa kwana. Et quand tu le fais souvent vraiment il stresse surtout na ba émission na biso je demande à nos na communauté na biso ya ko soutenir ba idée abo c'est trop bien. Alors revenez à notre mouton. En tout cas vidéo à Papa Nyoka Longo. J'avais suivi ça hier. Très bien. Et ça rani ko reconnaître que moto a commis to onsa makamba bien. Oui. Et ça on dirait défaut ya ba congolais makasi. Tokoka ko tokoka évolution baninga te tokoka pe ko encourager mon touté. Très bien. Les ala revendre pe no be Papa Dono là t'as bien. Est-ce qu'il y a des sous? Dès la lobby na Papa Dono là t'as bien. Allez longoli Sarah. Voilà. Au moins moninga na moi c'est ça makamba bien pour le banika Sarah. Initiative no kitoko hein. Rien. Courage. Rien. Très bien. Voilà mutaya lo bano aola kisa nini yango. Yaya na ola kisa ponga mona bongika na business. Na ola kisa makasi. Toze belé na YouTuber. So tali ba revenu na biso tozo rapeta msu ndenge moko mais vie ezoka pour la biso. Bipa iwa pi vie ezoka bwana parce que ngana na ba entrée. Belé.
natekaka motuka natekaka lipapa natekaka suki et toi la caronne ke oh ouais au fa nateka lobi au fa teka bakokisa papa 8500 bakokisi te mutuka eza ya mata mutuka emati trop na Dubaï mutuka déjà mutuka le roi arrière na Dubaï osomba on a 5500 so aujourd'hui mai nae tie comme a po mona no te ki 11000 na seni donc na bibisaki ba énergie na nga pour na gagner $500 te mam na tika donc mutuka eza pe na ya mo ina na kenanga Japon. Okay. Na kenga mo na circuit na kati ya libulu parce que na ba Japon blo on était ba ketch à l'époque era ba 700 et comme te comme ba $900 na Japon. Très bien. So pour son bébé le biga système on les a rappelé kiti. Oh dans soit 10 prix ba kiti opé. Voilà, Sarah Tola tobeta masolo business après. Mais maintenant est-ce que ndenge vient na bisonyo kalonga sali bongo ana vidéo a cité ka kombo ya Fali. Tandis que fallait azayi mon côté la génération d'ailleurs zo beta musique ba belé. Est-ce que il déranger peut-être ba musu souté oyo vieux atangi comme na bango te? T'es dérangé déjà parce que ça fait que ba vieux wana tout ba reconnaître ba effort a fallu place au bango ba tika musique na place fallait à pousser. OK. Parce que bango ba na place mon ba succès musique. Ba tika musique ouais. Fallait azo pousser ngote. Azo ka ya bango a pousser. Azo pousser hein. Place au fallait au suka au lemba. Génération msu se kozwango abandi nango nyango ba pousser et alors Rihanna te banda tika musique akanga actualité na ye akenda na succès na ye donc aki aboti azongi ba Rihanna baba monstre papa Dona Rihanna sali 10 ans 100 albums mais ba États-Unis wana eza mboka bimisa ba artiste à tout moment mais ba ko te ba bima peti mais ba ko égaler tendeni ba ko kate et performance bilo rango yango kotika soko tiki bilembo mingi et comme côté la yo bilembo donc ato permis pendant 10 ans kangi maboko très bien mutako longola ngwazate parce que au travail qui na seulement au saranate yebsanga moto atika musique pendant 10 ans na monde à part Rihanna Izala à les concerts moi nene à Super Bowl bazui mutatika musique pendant 10 ans talasco performance bete liandu les Rihanna beta danse ba bien on est chorégraphie spectacle tika neti na film et puis mutatika musique mara na fortune pour bango ba millionnaire te bango ba comment na ba fortune parce que ana ba fortune les sous. Vous comprenez? Donc, tout faut bailler que place où yo souké na batu musu bakole. Bako continuer na ngo pe ba même na YouTube, toi na batu mo ba mema ki YouTube ba checker en placement. Ouais. Biso total on a mis sur Twitter, YouTube fait comme à la télévision. To commencer là ngo ba plateau. Parce que ce côté na biso na Congo awa, bato ba bandaki ba YouTube, ba bénéficier qui na ngo vraiment trop té. Et à partir il y a Tomoro Bondo YouTube à début avait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Oyo ba patron ba nek utiliser biso na ba poto na ça na ba chaîne na bango. La visibilité. Et ça pas seulement na mutako ça 1000 vues à l'époque. Donc ça va 1000 vues té ba 600, ba 500, ba 300. On a sali ba via makasi tango bandi sika. Là bongo. C'était comme ça. Donc au moment que bango pe ba suki. Po YouTube a kalezala ka botelemi na balabala. Laisse-moi terrasser ka bongo. Plateau pour nous sentir. Plateau de bozaboé moderne bien. Malini. N'a pas demain au tali mais au pala mutu. Voilà. Commission au plateau chaîne mora YouTube. Senti 3 4 5 plateaux. To memi en place pe biso to suka. Batu musu pe ba lokotango ba osala. Ba osala continuité nango. Nyoka Longo était censé à remercier ba exploit au fallait auto ça en 2023. Et ça rapport ba vient absolument ba mité à ma belle ba vient tourner ba vient jibem piana très bien ba vient kofi ba vient mo boy balinga ba petit ba zoité ba vient balinga ba leki ba leka bangote wana très bien leki ça leki ba beta kama boko e beta ba komba mususu ya papa Dona ba okela ngo soni hôtel pena ko bando bundisa mutu mais niveau mutu akomi tout chaka na se na bendi koni très bien Fabregas to benda koni voilà donc on encourage mon père ozo encourager atana mutemo olingete mais faut sala ngo po eza soni donc na pas ravenyo Kalongo de alora ya sala ki yango
Nous allons pas à la deuxième génération. Troisième. Troisième. Hein? Ouais. Donc ça va déjà. Sur la troisième génération, moi déjà reconnaître l'effort, l'exploit, il fallait déjà bravo. Voilà, déjà bravo, c'est ce que nous voulons. Et pas il y a des grands, et pas il y a des vieux autres parce que na moni pelo échanger pas vient abisso nyoka longota et longo lié josar nyoka longote parce qu'à reconnaître l'un des efforts il y a petit na ye longo lié na trône na ye wana te ya kimbiaka. Alors une lettre, un communiqué. Donc j'ose croire que ce qui sera tout la paix a ba memakié na invitation à bandeko bakendaki pona bakendeko assister na 3 arena ndeto beti pe lisolo ki ye pe lelo babwaki. C'est-à-dire quoi? Te papa Duna na bisoki te yoka kasite c'est la nan obisoki ngape na zaki na liste nde yobe babengani yo. Déjà ngana zaka monde à part. Na sisi na ngape annonce na ngate te o continue pas. Na continue monde à part na ngande soki na zaki te ngana zapna monde à part. Benge ba loba sauf Saratola. Te banga ba bon ça peut communiquer. Ah. Ouais. Ah. Et banga ba comment bon te. Et banga ba comment bon te. Banga ba bon c'est comme. Banga en tout cas exception ngai salama. Mais où est-ce que salamité? Pourquoi yo zate alors? Peut-être. Voilà, je continue. Une lettre qui nous informe que toutes les personnes, bah youtubeurs, bah chroniqueurs, oyo, l'entreprise F victime, bah invita qui awa pour bah kendeko assister à 3 grands concerts, il y a na Europe, il y a 3 arénas au Fali à Salaki. Donc bah dès maintenant, dès l'heure oyo, lettre wana ebimaki, communication, il y a batouana nyoso. Information, commentaires, live et autres, ça n'engage pas être victime de Fali Poupa, bazali li sousou, ko faire partir n'a ba invité sousouté dans c'est-à-dire ba kabwani, wenge panzani voilà, à quelque sorte wenge ya Fali na ba ndekoana eza ya kupanzana. C'est pourquoi nous voulons un peu réfléchir dans l'ensemble pour nakoyeba et panzaneliwana soki eza ndengenini. Alors Saratola, ezaki juste ka pour nakotakine yo, zalaki juste ka pour na ko amuser galerie. Alors déjà va to kota na fond. Il y a lettre wana fort maintenant. Kota la lettre bimi pour nako kabona diana bande komoko bo zalaki déjà eloko moko. Qu'est-ce que tu as compris de cette lettre? Parce que vous allez appeler leader d'opinion. Non, mais lettre, ça a décision, bureau a eu décision pour nos chroniqueurs. Très bien. YouTubeurs. YouTubeurs, qui pour nous couvrir événements et artistes. Alors, décision, on est mis à un moment où on est singela qui est maté. Très bien. Herbouzo, déjà, banda qui n'a 2 buts. Il faut qu'il décision. Ils ont déjà. Ils ont appliqué. Les hommes en retard. En retard. Oui. On m'a baissé côté et colis. Nathalie bata kofi. On loba bisoto fingara. Ouf. Donc décision soit mis babi bango ba fingara parce que fallait bazwa ngo bandaka. Bandaka la pona buzo ba y continuer. Là je pense que na sala ke mission mo pona loba baboko la ramabete. Ba teleme la kamabe. Soki na kopekisa ba yo kabino te batu bolongoli bango na kisasa bo pesi bango ba visa bo même na poto. Bo agir. Bo ça est la force. Po batu fo boza na mato ya royoka bo amikolo so muta bengi alobi ke Sarato la tika kofinga yoka pe yoka pe yoka na bien njora koma ebaba na poto te. Oh namoni njora c'est l'émission mo non, c'est la émission. Nani camion. Ah, vieux camionnette. Yo comme to salanga boy. Njo comme ta malo bele boy azoko ka lobate. Mais njo atanga zongi kin. Et là liboso bocha badati. Et kangi, très bien. Et félicitations, bravo. Nga Igo de la forêt date. Oh nga Jésus de Nias date.
Oh nga papa chéri motopamba. Date. Oh nga mopa mokonzi. Date. Tozana date. Oh nga moto na tembe. Date. Oh maestro. Date. Yangwana. Oh nga pomba nuance. Zala kuna. Luka date. Luka date tcha. Tcha. Oso comprendre. Oso mona ke eza polémique oyo eza important na musique. Communauté za na posa nango. Oui. En même temps polémique, en même temps communication. Voilà. Azola musaba artiste na bisoto olebo lobaka date. Olebo fingara. Bino pe bo tchaba date. Fali tanga chaki date. Stade des martyrs. Bino stubo komi na ba date. Martyr. Voilà. Bolanda te. Parce qu'après fallait 3 martyrs et betami hein. Te me balanda petit. Trop bien. Deni basukika na Congo. Te. Basala ndengwana te. Bozo landa na déjà bolanda na guerre wana bokena. Bokena. Bobima na mboka na bino bokepe libanda. Oche libala to lambeli. On se comprend. Donc on se montre que même Njora a comment qui censé à kosilama parce que voyage au bakenda qui elo nyonso banga basala et là ta fali. Très bien. Voilà. Moningane na lo baboy. So nga pe na se retrouver na liste wana. Soka na eka na critiquer faire modèle à mela ameni du jour babi fali mtatindi. On a lo bango de abanda kishasa. Voilà. Bien réfléchi. On a de na musika ke tina ye poto. Mutubona meminga. Mutameminga eza fali donc elo nyonso ina ya malamu na ya mabeso e komeli ba on a poto se fali. Fali. Trop bien. Na suka exemple à muke. So lelo babeti moko na bango. Webi communiquer tambola. Batu fali amemaka. Voilà, bagaki sécurité. Donc, elo nyonso to sala ezala représenté par fali. Parce que fali mutamemi bino na poto. Sko soki ba opekisa bino bo opekisa batu ba oyoka bino te obomemi na poto. Alors, basarani bazwara décision, bo agir. So na munoko ba oyoka bino te bo respecter bango ba mikolo ba père des enfants, ba mère des enfants. Que tike loko boy ba tikate parce que tout le monde ngana fallait avec ça jaël mukile mombe mona skota muta oyokate basarani faut agir la décision il faut agir pour sauver image na bino parce que ba te belé lelo fali na ba finga mina mwasi ne ouais oui ba finga mi poani pourquoi po ba to ba kanisa loka baza opekisa jaël te or que bando opekisa mais mutuna ndo oyokate yebi kazo baza opekisa za oyokate. C'est comme si dernièrement dans la qui demeure à lobby makambo nyoso eko bima en plein air boy et banaki na kata groupe. Oui. Bando pekisa même na groupe que te to zalibota bat ba se kabiso to tika makambo wana et batu musu bando yokati. Ke fe bima kaka. Sikoyo. Omoni eloko ezala ke batu ba ebike yo apirnga. Oui. Non ça le lo mo boy batu babenga ko papa dona pekisa mama Sarah yo pekisa nganga na yo ka ko tebi ke batu ba ondimate ko pekisa. Ouais, ba ondimate. Ba ondimate ba o encourage raé. C'est que dona encourage à Sarah. Trop bien. Oh yo pekisa nga pe na yo na o kate. Mais ce que autant boyo ka batu babengi sibino na poto te. Te batu wana faut ba sauver image na bango papa. Faut ba se décider. Donc mukanda o ezaki important et bima en retard. Parce que Bimi sali bien. Dès que Bimi en retard bongo, tout le bani. Bureau basé coupé ça peut-être moi temps peut-être que non magambo il faut changer. Ton bureau banda aux au courant en côté. Est-ce que Bimi en retard pourquoi? Faut que Bima depuis longtemps. Et à la makambo bureau comprendre pas en retard. En retard, très bien. Tant que banda koloba, banda monaka. Et là liboso kongola tchara non mot jalousie. Point. Et tu as dit jalousie à Jaël, hein, Sarah? Pourquoi nous avons jalouse à Jaël, bon mouvement? Pourquoi? Vous avez jalouse ma casse à Jaël? Ngana koko malwa Jaël te pour na finga makana mabote. Ok. Na koko maloka Jaël te na kotika motaka libanda te. Très bien.
Très bien. Biloko Jaël au sala ngana au sala te na ko ma jalouse ndeni. Bon so pe ba bi Jaël ikende Sarah yaka sala ma Jaël abanda au sala moni kina ko kati. O ko kapi au sala mambo au sala. Na ko finga ko fi bongote. Na ko kati na la pomme na ko fi te no finge bongonde. Voilà. Bon oui là il est na vie. Personnellement. Toi ba mbanda te. Voilà. Moni po finga mutu makase singa ta moi en mo. Moi li kambweza là. Moi li kambweza là. Oui. Donc na ko envier place à Jaël point. Il faut que tu envier place à des mères. Ok. Qui dire que des mères au sala en sala. Mais Mme Jaël au sala en sala. Alors, nous sommes en train de décortiquer seulement cette lettre. Et ça, la question que je me pose, est-ce que Sarah, Lelo, tu vois que décision au Nenge Bimi, et ça parce que la star fallait pour pas Monique, trop c'est trop, il est temps, il faut protéger papa Naï Kofi Olomide. Peut-être des décisions au Ebimi. L'émission on a la fali partout. L'émission noté. Oui. Bokate la fali partout au bout de là. L'émission on a loba aussi longtemps. Buzoba ou ezako déméré. Kofi azako fingama. Ce qui bazo ko bureau ezo arrêté c'est que y a un avantage artiste. Artiste. C'est que fallait au CP nango. OK. Pour ce que c'est pas on te ba salini ba okata ngombala moko ba otika ngoku tepema ezwa ma papu un moment bazalo ba Jaël rendre ba compte nae mais batama ele ba otala Jaël ce qu'on rendre ba compte nae phase là au ça on a ça ça tant Jaël rendre ba compte nae quelles sont les personnes au bazo soutenir hier Finga Kofi les warriors tant on tenir ba popo azo parler sur biso ba warrior to kotika te azo tchango na pluriel voilà batu ba mona ke c'est que fallait ana azo tinda azo sima tant on Joël abaka afundi Kofi oui batu ba telemela mais elle avait dit que fallait mutape qui ça oui OK bon fallait bibilo ravier mamba vie ayebi que tam sou vie pas kokola na petite à cause na ba preuve au Xavier au mimoto OK tant fallait bon même monter terrain yakini non oui ça on a pour ça ba exterminer vieux on peut exagérer le point on tika ba on ba potana vous comprenez alors tant Jaël au finga bango ba mona ga lora muto rendre ba compte mais Ndjoka ya se servir na kombora ya fali na ba fanatique a fali a se servir na ba compte na dans lo bangwa ba daika blé à l'état on fallait a komi ko finga mamoni pela ke mabe boti mbuma na moi ko na ba émission to sala ki ba warriors ko ba comment piso raison ba mo zonga sko on peut ça raison ah Sarah loba ki kutu maramboyo. Parce que oza oyebi comment jeu yango zala na kati tu sais nazako lo bango malgré il est trop tard batu ba fingami batu ba fingama mutu mo aza okoma ngana za razo bate ngana jalouse te na côté la Jaël trop na vie très bien trop na conseiller pe trop ata ba période bazali na ba prom na Karine nazo conseiller trop na landi Jaël azoloba soit répondre à Karine te pour banga finga fali et bon fali ozo fingisa siko pour nous répondre babakali. OK abi Jaël a bien répondre à Karine te sinon te Karine a finga ndé fali OK babakali osani OK on finga ka fali otika été poani très bien toza ba bête te soki abanga abaki yana batako répondre te bat équipe nationale pour ailiger na bango. Voilà. Siko ndenini ou répondre bakali. Parce que ebeki bo finga fali. Fali gande bo finga po yo. Fali no répondre Magali lo mama. Po okena Magali lo mama trop lo afingi so mama Magali. Ayebi ke Magali afinga non fali na mwasi na ye kapamba boy. Siko yo finge lisusu. O incité. O lamusi o incité à la haine. Ndena sa yana batumsu na ebige oyo afinga afalika gratuitement oyo afinga ape fali donc oyebi de ba tendance na bango point oyo la musa bango soyi pedaza o battre la fali anga répondre très bien anga beta kara nda beta kina ba Karine na beta na batu nyonso anga beta kara
Lisolo sida et bimi pas bakalité. Pas bakalité. Oh, pas bakalité. Ah oui, on va qui pas bakalité. Lisolo sida et bimi et pas matika son. Matika son. Soka boya qui répondre matika son, fallait pas zapper bakali. Ma bezo uta wapi biso to bateau to zaragiste. OK. Au mona ke ba wayo ata ba comprendre ngate, mais batama yele so batali sara ba comprendre que souci ça reza eloro o. Donc nako ina jaelité na problème na été nako ine pété pour ba memie na poto. Le grand problème eza on a décortiqué la kibino. Okunda ba actualité a fallu. Yebisanga siko. Joël na bakali batu ba condamné bakali. Nana condamné bakali te. Oui poani. Pourquoi? Bakali tango sali émission. A fingi nan. Jaël. Bakala finga ki Jaël. Photo zonga na débit que Jaël a na sida. Oui. Bakali na landa ki lo babi na finga ki pona bomele bakop na biba la poto. Très bien. Biso yebani na internet mtumso ko finga oboyebani te par jalousie fingi yo. Nga lobi mama moka warrior asa okota na chaîne nga commentaire nga saleli nga de live va fingi nga. Oh, poeli. Hello te. Na répondre été. Et c'est une seconde na répondre été. A gagné. A bimi danger. Même pas. T'es na tkeli ga sala to là. Sarah, tu continues ta vie. On se comprend. Donc Jaël ba warrior ti ba pesi raison. Ba warrior nde ba bokoli mbuma oyo et comme il est l'autre il fallait finga mitia zo ba décision toza batuti na ozo para ba kalinga linga ba kalite ba kali a finga Jaël a finga falite soto zongi simarando a fali na simaka awa polémique na musique comme eni fali akati URA na 20 000 places voilà à diviser par 2. Tu rideau. Tu rideau. Banani na wana kuto bazongisele eza lokuta ba disque. Ba plaque ba pieke ya lokuta. Fallait à construire carrière na lokuta. C'est des débats que auto comment ko sala. Ba trophée na ya lokuta. Ya somba. Ba musique evandaki sur le plan professionnel. Très bien. Biloko ba mafinga o izakita. So bakale ya finga na sida. Non, régler Bakali. Il peut créer le comment moi. Non, régler Bakali. Kende na ye. Non, régler Bakali. Nana bande ko finga patron muninga, c'est Jaël. Jaël. De Bakali pe aye ko soit patron na yo. Papa, photos za ka ba réaliste tant. Très bien. Oui oui, faut pas que ça la ka ya kofi ba ka ya binemi. Soyons des réalistes. Ceux qui même nzambe ye moko azaragiste ti pas ba sataniste. Pourquoi pas biso? Tant que tu as raisonné dans ma boue, tu as bien été. Entre eux, le chroniqueur, Bakali a clashé. Tant que Bakali a clashé, on a mon côté. Clashé Bakali. Y a Tiki Bakali. A Kemba Moko pas Kofi. Alors, est-ce qu'on peut dire aussi que le problème au gel, on a Kofi est concerné par Bakali? Bakali a travaillé. On se comprend. Bakali a travaillé. Très bien. Le problème c'est que bandaki entre les grands. Monde ezalaka er mo biso to take Kofi. Er mo pe bata Kofi batake Fali. Oh yende papa yem tabimisa e. Yende nzambe. Biso pe to répondre. Papa poko bota mwana pas beti bonda. On se comprend. Mais guerre wana uti na bango mi balete na Kofi na Fali te. Guerre wana uti na Bakali. A traité Jaël à sida. Jaël a supporté en côté. A simbi Kofi na sindi. Toi c'est la retourne na ngamba ya bata Kofi. Retour to les années. De même on peut pas ça la même réaction. Bango pe ba osimbani. Ba simba kufali na nana. Na koti fali sko na buzoba. Très bien. Peut-être bobo sana. Jaël. Voilà, évoluons. On se montre à ce qu'on place ici. Batumaye les acquis moi mon qui na essaie ba mo na voile. Voile wana tanga elongwa bo comprendre que boaba warrior ya ba chroniqueur te, boaba warrior ba youtuber te, boaba warrior ya Fali il fallait botter la maman na musika
Bochango là-bas, bokatango. Focus. Focus. Dans le cas de problème na banga bolingo, bisoto ça. Focus. Voilà. Bon, maintenant, parce que tu as développé la lettre, on a tout décortiqué yango. Est-ce que les lots, comment la que tous les chroniqueurs, tous les youtubeurs, ndé au moins ba déraper, ba ngonyo sonde ba sali, ba buzo, ba OPTCP si bureau, ndé ba kati bango tout parce que ba kati tout le monde à l'exception de personne. Ndé ba kati bango tout. Nana Boduga, Rachel Kichita, Nika De Young, Nati Lokole, Bangote, Bananité, Baoto Tangite. Bah vient na sa TV, na ba ser na sa télévision. Ah oui, oui, ba mentionné télévision té. Ba mentionné té. Ah, très bien. Les chroniqueurs et youtubeurs. Voilà. Voilà. Donc on parle de chroniqueur, on a chroniqueur il y a YouTube. Na ba youtubeur na YouTube. Donc la télévision en clair ba simi bangote. Ok, c'est trop bien. Je pense que va comprendre. Bango nyonso nyonso wana basimi bangote. Plus mingi ya bande ko na biso YouTube. Donc bango nyonso wana. Ekendaki ya YouTube bango nyonso. Sans exception. Il y a la popo, bakati bango. Tu m'as la préférée à Grâce. Oh. Et à Grâce, il y a qui na considération. Akotanga pena kombo na e. Baten kombo na oti. Kombo na. Ba reconnaître yo. Oui. Mais il y a un basara. Est-ce que peut-être les attaques no ba mususu ba ko libère. Ah ba bengi ba anti-valeurs. Les anti-valeurs, oui. Bamsusu bakwe libère ya batu mususu te keno bangonde banda osala biso kuto sala biso ya ngote mais mabe na bango pe landi biso na bango nyoso mutakwe libère te ba les concernés ne ba puni les concernés ba puni oui ba les concernés ba ebani on mâche pas les mots lettres est très bien écrite et y a na précision y a na comboté mais y a na ba précision. Soki babi bato o ba finga ka to yebi bato banda ba kepoto baza ko finga oui tisiko so babi bato ba osa ba spectacle na bango buzo ba ya ba buzz na réseaux sociaux to yebi bato ba tika yebi so mitakala très bien donc eza ko te photo ba no réfléchir que ba che mombaya te déjà mombaya finga te déjà to biso moto yebi que o ba lobi pe na mombaya te donc ba les concernés ne ba se sentir piqué à l'instant. Nalandi des mères le besara bien so ba pesi bino mbano mais na kati la o yebi ke mbano wana eza oza les concernés. Voilà. Alors maintenant tout le monde ba réaction ya batu oyo lettre wana et ya ki pona bango tout le monde les ambassadeurs ba émission. Mais est-ce que lettre wana et na partie B o batu ba mona teza que mais c'est la muka fallait poupa asukoli maboko le kwa Pilato. Très bien. En même temps, quoi alerter na batuke, makambato wana ba osala, ils ont engagé était. En même temps, asukoli maboko ke, makambu na bango etalinga te. Donc yo moto finga ki, so bakangisi yo kende ko sisa mamna yo. Mutatinda ki yo azate. Yo moto yibelo kabatu, so bakangi yo kende ko assumer. Mutatindi oyiba. Donc, Fali, c'est une façon, même il y a ko sokola maboko pour na ba chroniqueur oyo. À comprendre que ba même singambo. Pour modèle Kofi a fingami, oyebi ke to sara banalise pour na Fali, mais to fingela ke batute. Et pour nga pena na finga na Fali, muta na finga la Fali mutute. La vie on ne sait jamais. On ne sait jamais l'obi na vie. On a ko finga la Fali mutute. Parce que lelo ba réaction tout le monde ba Ido ba Valdi ma meki un peu ko réagir pour na mambalé tango tout le monde voir même Manik de John plaira que y a okende wapi Manik de John le ligue oh eza chez bango ndako na bango sko ba mingani ya kotelenga na oké wapi ndingi no moni plaira Jacques ya Manik ko Manik moi ça soit longue bon alongue pas fala kenda wapi pas Kofi asi ya sala mingi ba transaction à Kofi FV. Mais il y a bien ça ici OK hein.
te abeta na trouve chez mon père. Ah. Diena kene za bongo bazara so ba na fali te ba na kofi. Ba telegala. Ba kene pas fierté hein. Te. Alinga. Ado batika la kana quartier latin. Za mingi na quartier latin kaka do alongo na quartier latin mwana ke la quartier latin papa. Babaluka ka wana. Ah, bango ça un peu compliqué. C'était mon choix. Et là, est-ce que ça peut souhaiter à warrior? Et à souhaiter na bango te, il faut ba warrior ba longa na ba sentiment ba fa na fali, il faut ba yoka fali mettre na bango. Très bien, très bien. Ngana epsa fali zonga na onde mozalaka. To continuer ka kofinga o orgueilleux. Pocho fungoli. Bon, poto buzoba. Tu imagines que comme on benga fali F victime sexuelle. Sexuelle. Soi-disant fali abimara na moko ya bato ya memaki. Oui, pour nani. Kasi pas fungole ka porte. Si yo so mema ba grâce na ba jael wana te. Est-ce que phrase ndenge wana ke fala na grâce ngai bima. Donc aujourd'hui selon yo au moins là qu'il fallait regretter pourquoi mes maquis qui pour là. À regretter parce que sur au salaire libre tout bolam va regretter. Mais ne faites pas ça chez vous. Comment n'elango souster. Donc fallait même sous ba chroniqueur même sous ba influenceur na poto de. Chantal ngaza fa na Chantal Bomolo hein. Na ya Chantal abi fallait zo même sous bato. Wana nié. Maman Chantal Bomolo, te maman na finga mingi. Ah non, en tout cas, je sais pas si là ou bien elle n'a pas des enfants, je sais pas, ma fille a ramabé. Hein? Il n'y a pas de fille à ma bé, au fin à peine à combat Fali. Fali, il y a besoin de finir, il y a la grandeur à Fali. Fali, il faut analyser tout simplement. Ça choque, je vous dis. C'est ce qu'on dit. Papa Donatoko ça bilan té. Té to ça la bilan Sarah. Après émission Oyo, émission lobby to ça la bilan. Faut tout ça bilan. Comment pas qu'on distrait biso na maboyi. Oh toi na makamba osa na musique. Mambo c'est belé, il faut to lo banani asala ki bien en 2023 et puis banani singeli qui sinjora yona Mrs slogan mo wana. Chadat. Et puis, il faut total alors. Bana ba tchaki ba date na 2023. Ba respectaki. Ba respectaki ba date na 2023 et banan bazolinga ba ba date na 2024 puis ba ko respecter. Nous devons le faire. Voilà. Nous sommes obligés de le faire. Au moment que fali ana besoin ba ta mafingate. Bien. Et on a le ba jour wana orchestre fallait comment le cas orchestre héritier comme le cas orchestre manzanza. Donc fallait pas comme na batu ba finga be sanité. Sanité. Otoyoka à l'époque. Et nani aleki aïe alinga tumba samba bakomi pe na victime bato pe batikala mitakala oui tomoni ndeko na biso mosi nu oyebi ke ngai etikala moke na sala émission na belela na interpellé conscience Nana Ketchup Nana le banana Ketchup héritier Bouzobo et Salama parce qu'il n'y avait pas une femme à côté de lui. À côté de lui. Héritier n'était pas. Oui. Tant qu'une femme, comme on a mon bali nanga, azo travailler, ça se collaborer, na ba péta sa boue. En tout cas, na bisao, soit moi, soit elle. Soit ezara mutakala na bango ne ba otika ngo libanda boye ndezo sala ke yo zo succès, là ça va. Mais si ça pour na bongo te succès ti place to komi ya mitakala wana te. En tout cas, en plus qui peut bien raser te. Ay mal rasé. Moi si ni na olinga mobali na ya travailler se collaborer na moi si a olaxa. Mutakala na facilité. En moi, oyebi na lobanini. Soy déjà on mit l'accent mutakala na na TV na bato a yebité. C'est que mobile na nga sora bengi a coucher na ya boya. Ouais, c'est grave, oui, c'est grave. Boya te. Akaleso. Aroya facilement. Et puis tu as tikali mutakala boye. Mobile na nga pa monate. Ah mobile an zétété. Ah mon. Mobile. Très bien. Très bien. Oui hein. Oh. Mobile azara mobile. Eh Adjo. Brigade aloba biso mibali aussi la somonté hein. Mobile azara mobile. Adjo. Ah noko. Donc Mikole linga ke ya so bakata ke moraji ote na ngana comment interpeller nana na mission. Nana fungola. Misu. Il faut y barabato ba entourer mobile nao. Il faut le karabato baza ba responsable baza peme na mobile nao.
Ce n'est pas tout le monde qui a cause à payer n'ambal na yo. Fallait bandi carrière na mo bibato yo kaité. Manon on a tiqué la biso mutakalate. Manon on a sala n'importe quoi. Ya ko finge la fali batu. Alors, tout le baké mais la communicatrice de Fali c'est Manon, n'est-ce pas? Manon komaranini. Manon lo baranini. Manon ça finga kofi. Pourquoi seulement nous? Pourquoi Niki Djale le modèle wana? Muto beta zoé la ngoku tout l'art. Manon mutaka payer chaque fin du mois. Azolango la, afinge la ngo batu, aboma relation te pour na Fali. Profiter abomelango relation te pour na Fali. Mazorango la chaque fin du mois. Manon le là ko na kofi ba pesa ni pe bonjour. Bonjour pe ba solo li pe vieux. Ba zui pe peut peu photo. Aleki na e. Siko yo moto za non salarié. Tu prends pas oza ta na contraté na F victime de ba komaki wana. Mais tant de ozo finga batu. Alors Sarah, mais c'est regrettable peu mon qui les oloba que fali bana batu basaleli musala et soit futa bango a futi bango te a bengani bango kaka boye ba porter plainte musani basali communication barena ba fingeli e batu bana contrat. Donc musanga keka pamba ka boye. Comment vous travaillez sans contrat et puis benga ngo kosai musala? Le kera maiga boye sili. Papa. Maman. Musala ni basala ki ana contraté. Moninga ne nazaboy, atana sola bien na maman Mariam na papa Roy. S'il faut qu'il a travaillé sur quelque chose, ba pesa nga toujours contrat. Ateza ya $1 mais faut nazana respect à musala nanga, contrat zo couvrir nanga na bango. Ata ba okabela nga ba million ko le kambongo na zona contrat mais important, musala nanga zana sous contrat, eza couvert sous contrat. Contrat na bango bazoi na kisasa bakindela ina ona poto ezabi. Bakindela sous contrat hein? Mais comment ça journaliste bako longolo na mboka ba memioti na mboka mususu wala contraté? C'est compliqué aussi hein. Monde misana biso to mi tchana valeur te. C'est compliqué. Donc boa qui na besoin poto ba pesi bino poto. Allez vele chou. Aïe. Vele chou. Aïe. Mais ça doit enseigner les autres. Si c'était avec un contrat de travail que, en tout cas, Banderonanga, beaucoup de couvrir événement, papier à contrat, ils ont un contrat il y a tant de mois. Événement, ils ont mis ça tout, bon, ça là, autant de jours. Et après ça, l'artiste a fait quelque chose dans mon temps sous 500 par chacun. Mais quand même, attends-moi contrat. Bino de aboza o rêver poto ba kota kombo na bino na liste. Non ba kota kombo na liste to boy. Oui. Tout le monde était complexe à mon poto. Ma bossa na yiki akoka ko imposer les respects na travail. Ce que bande ba bengani bino loka bamboa. Bon, mais quand contrat ça peut couvrir. Attends qui moi bonne volonté, qui monte ma mola moi na paie moi bonne volonté. Moi des comptes finalement boy. Les comptes final exact parce qu'il n'y a pas eu contrat, on a obligé personne de travailler. Nous la mutasala o monte mané linga qui parce que ba kende qui fait. Na fali, na batu o ya kabwana bango, banani baza plus ba bénéficiaire. Bango. Fala ça bénéficiaire te? En quoi? De tout ce qu'ils ont fait? Non, bango baba bénéficiaire. Bango baba bénéficiaire. Baké poto, visibilité, comment fali, ba relation, ba séjour, ba billet d'avion, ba hôtel. Donc bango de ba bénéficiaire. Voilà, ils sont le bénéficiaire. Fallait qu'on puisse bango pelote. Mais moto ayebi musala nae, batam busake le oiseau baté. Moto ebi musana en tout cas Sarah po ba ezate ke bazoe ba passeport na bango na esprit ba benga e bango ke papa dona tozana besoin passeport na yo pour na événement tel tant vous avez aussi ka passeport ba tout na voilà. OK maintenant ce qui tokende ezande nini to futé la bino billet logement hôtel makamunions tout et après ba événement moi caché na ngai nazo na famille ta na kozonga et tout donc mutama yele muto surtout que la ratenga a posé ma question. Merci beaucoup Sarah Tola, c'est très important cette analyse. Émission fallait ne loko pesa mututa ne loko devoir mutute ba pesa ramute loko si il y avait contrat. Comme il n'y a pas contrat, voilà, il n'y a pas aussi salaire.
Au moins, ça va contrer ça qui. Publication n'est pas. Ok. Parce que bah contrer ça va les couvrir naïe na fali. Donc il y a quatre contrats na contrat. Quels sont les accords to lobaki? Au cas où parti mon quoi désister quatre contrats. Et lobaka nini? Procédure nini photo ça. Photo ça là. Il y a pas de contrat. Laissez Fali en paix. Partez, tchou. Visa. Alors aujourd'hui Sarah, parce qu'on finit déjà, notre entretien d'aujourd'hui, on finit déjà. Lelo, est-ce que Fali Azana elo comment selon yo Sarah ndozomona, Azana elo comment quoi ko sala pour que azonge la kifali na Sarah kinangwa ka kipaka, c'est-à-dire mutakoyi ko yana ba n'importe quoi te, qu'est-ce qu'il doit faire au fait? Faire bengani bango aussi. C'est tout. C'est tout. Ba porte bango wana ka ba porte d'entrée na ka bango. Ni tete Fali mon ngana tuna ka une émission ngabi ozoye ba ozana jour moko Fali sa fanda au finga kofi rien exact wana jour Fali sa fanda au manquer kofi exact attendez bana ba guerre froide wana na loba kutelo moko awa ba warrior model ba finganga papa nini yaya yozo ba papa nini guerre ya Fali na kofi o biso to mona raté bango mo ba mona mais soki Fali se permettre à sauver Kofi à Koma. Après ça na identité à témoigner bolam pour na Kofi à sauver na prison. Trop bien. Papa. Bon ngai ena ngona ozala ngoya Kofi ani. Na une souffrance nyonso Kofi anyoko la Fali. Yo ndima ke Fali ko ndima à sauver Kofi. Mais c'est que tu comprendre. Que sous musika to zirando JB na Kofi. Est-ce que JB a quoi sauver Kofi? Kofi. Tout le monde comme ça to vendre. Oh toyoka yo komati makambo sope bana soki pe nini c'est-à-dire ba vie privée. Viens tu na kimisa ba aux États-Unis pour ani. Après ba ba Kofi oui, après banguima. Siko yebisanga bata bongo omoni ke bandimi ko sauver mutu na bango. Allez yo ba sentiment raboye. Oui bina o combat côté bandate. Oui, donc ça les gens na batu oyo ba se retrouvera ba lia kaka po par exemple ba lingate que Fali ba za la bonne relation na Kofite donc olia na bang ba se retrouvera wana pour pas bi que na soki ba zonga ni bien ba olia sauter alors ba olia sauter puis Fali na Kofi koyoka ne vraiment pas parce que c'est Fali qui refuse. Oui. Fala boya rapovi a mutabuzo ba bo. A éviter kazie na ye. A éviter kazie na ye. L'échange de paroles te. A comprendre que so ba bongisi na tongo na poka ko faire le problème. Donc tant mieux batika. Afanda na ye ndenge wana. Avant na kwena e vieux pas avant na kwena e respect ngweza la kaka ya à distance. Vous comprenez? Donc pour nanga ko fingela Fali bato ya ngonde promotion te. Ko fingela ba warrior ba sa carrière. Promotion eza oyo to lobake Kofi sali fallait sali ba exploit de promotion eza te ko yo finga ennemi a Fali eza promotion te a des avantages. Est-ce que bikeza na bate belé baza na ba réseaux sociaux mais ba éviter que après ba reine Fali ko beta en Afrique ba tu vas éviter belé ba éviter abeti ba concert plus de 4 concerts en Afrique il y a bien il y a souka il y a ba plein stade et le bamitin Basta ba comme émission sur internet. Mama si Kofi Jaël. Mesdames et messieurs, on va faire le bilan 2023 de nos artistes et musiciens. Artistes na beti concert lelo. Oui. Tes artistes beta concert lelo. Kati bilambo tika ina mayo. Voilà. Pour bacha ba se focaliser nani na concert ozo beta concert na pourquoi yo na moi attaquer Kofi o laxi batunenge sexe na ezalaka. Communauté ezara plus basé focus na makamama be. Ouais, mingi. Ata fallait abeti ba concert ba otala te. Faut ba yo kana Jaël oyo expliquer bango sexe à Kofi andeni. Dans ce cas, nous vous disons de continuer à vous abonner sur la chaîne Tout Info. Abonnez-vous massivement sur la chaîne Sarato la télévision. Nous étions là pour analyser par rapport il y a lettre Otomoni Bimi Nakati ya bureau il y a un victime Fali Poupa et attendez-nous à une grande émission Oyo Tokosa la bilan il y a Fali Poupa Kobanda janvier 2023 ti Tokomana décembre 2023 et aussi on va faire les bilans il y a Ferregola Héritier Watanabe Kofi Olomide Célio Scram tous les artistes au bazar
bien sûr au bazali kobimisa album. Par exemple artiste locaux là n'a plus exemple peut-être mututoko ça la bilanté exemple artiste quoi Jean Goubal toko ça là bilan a été parce qu'on a 2023 peut-être à bouger, il était trop dans la politique et non dans la musique. À sali 2023 mobimba bouger té mazu quand même temps yo critiquer voix à Fali, yo critiquer voix à Ferry. T'as ko bouger té et longoli voix neta? Té. Yé mouta na voix bien, yé mouta bien, mouta grand chanteur. Il faut bouger. Non, à bouger parce qu'il était trop dans la politique. Il s'occupait que de la politique. Toi qui de la politique. Soit tu l'as année 2023, tu es en année 2020. Les gens Goubala fait quoi? En 2022, quand on a Vodacom, il y a la presse. Quand on a Vodacom, il y a la musique. Tout ça débat. Merci Sarah Toula. Tout ça bilan. C'est-à-dire dans Toya bilan. Merci à ingénieur Josué. Merci à Dave Kabea. Continuez à vous abonner et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Micro ya Congo. Abonnez-vous massivement. Allez vous abonner sur la chaîne Micro ya Congo et vous ne tirez jamais dessus. Quant à moi, je vous dis à tout à l'heure avec une autre émission pour les bilans de nos artistes et musiciens.